Bonjour Mike. Bonjour Maître Jérôme. Vraiment, toye na ba sujet moi est très important et bon que ba Congolais belé ba ce qui s'est passé réellement depuis colonisation jusqu'à ce jour. Pourquoi ba mémoire ya ba Congolais est belé est faible, pourquoi Congolais ont la conscience te vraiment est pas si na yango toye na lombango et moni même Bible lo ba que non et mon peuple mérite par manque de connaissances. Tu connaissances exactes et mon mobile. Et puis muto azala na connaissance, yé muto contrôle ka, puisque er azo contrôler wana akokoma na sécurité. Biso ba Congolais comme toi na connaissance fait moyen to contrôler exact moyen peut to zala na garantie à sécurité exact. Et vraiment na yango nazo tout na yo première question ezali d'abord qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la période de colonisation jusqu'à l'ère actuelle? Pourquoi la mentalité des Congolais est tellement faible? Pourquoi inconscience moi il y a ma casse au niveau des Congolais où vraiment Congolais comprennent rien, même les intellectuels ne comprennent rien, mais pourquoi faiblesse il y a cerveau d'Enguéana? Au moment où le cerveau d'Enguéana il y a une pièce motrice, il y a une autre ya moto, mais au moment où cerveau ya Congolais ils ont un problème makasi et yo moni ndenge nini ozana lisolo panza lisolo ba Congolais nyoso baye ba ce qui s'est passé au révélé yango ma bien. OK, merci Maître Jérôme. Nandengo pesinga le sultan le kanabili na les patriotes ndenge to mesana toujours comme même information makasi na otali sa communauté congolaise dans la diaspora toujours bundisa occupation rwandaise toye ba to sala ba recherche ko luka ba moyen le lengeni to ko sala ko to telemisa peuple au bazana Congo ko to basculer pouvoir et occupation. Alors moni ba tendance nyonso chaque fois biso awa ba résistant patriote ba recherche to sala ka ba analyse de gauche à droite toujours côté ba bureau toujours ça là ba étude ya makasi na ba bureau central na biso d'intelligence to luka toujours to yeba pourquoi Congolais a la faiblesse a la perte de mémoire, pourquoi Congolais a la lenteur et la réflexion, pourquoi cerveau ba Congolais a la faiblesse, capacité à cerveau Congolais de fonctionner tel le lengenda bakela mutu a peut-être cerveau mon a puissance moko pour à réfléchir, à raisonner bien, à la conscience. Mais pourquoi na Congo tout le monde a contraire? Congolais a la conscience, Congolais a la mou ya mboka na été, Congolais cultive toujours ba futilité, bassette, Congolais a traître, Congolais corruptible, Congolais égoïste. Pourquoi? Le longa inde kona bino Mike Mutombo na eko pesa bino eyanu na eko manula bino na ebisa bino le pourquoi répondre yango lelo na memele bino yango tozo mona même na ba accoutrement ce totali bande kona biso o lelo balobi ba se plonger na monde politique exemple le quoi ande kona ngai grand frère na ngai Abraham Lwakabwanga plus de 50 ans mazo défilé ba souki na ye to boita vandi na États-Unis dans un pays anglophone mais culture na to ko bossa na ngote donc yo zo beta lisolo ya politique présence physique na yo zo compter génération au baroya na simana au barolanda exemple au yo za ko refléter netango bazo mona yo za na plus de 50 ans défrisé ba souki tout ça accoutrement na yo zo mona que dans na yo na musicien différence exacte lingi zoto za trop charnel Olandi papa tenti seke dake na Congo pas promettre que le 19 ba préavis tout à pouvoir à ton ministre suko yo mtozo défusé ba suki na plus de 50 ans te ba ton ministre au mona te ko détourner mbongo ya l'état pour na somba ba produire ma casse défusé toujours suki na yo la takaba mona yo dans le département na yo ba tu ba travailler no ba secrétaire no ba souffrir pas que yo ba de détourner mbongo à l'état pour otala non nzoto na yo ozomona ba biloko wana nyonso toke totali ndeko na biso mubenga o ye moko Soriano nisi Moïse Katumbi ye biote ye mo ami comme ta camarade à Soriano ba créer groupe na bango alors construit Anzala les amis de Soriano nisi Moïse Katumbi na émission moi sala ina soit disant pasteur mensonge à cause des Congolais Angola a attaqué Congo mais il est l'autre monnaie le remonté Konde au bazana en États-Unis ozomona mubenga te ba lost na mutu te ba nianta ba mutu aza olobaka za politisation parler sur la politique azo sala ba débat politique o ayebitaka ba Congolais que non na Congo américain ba voter ba lobi que ba arrêter Kanambe rebelle moko banana banu nubu ba kangi Kanambe asala ba analyse mo ba lokuta
tout ça botala accoutrement na ye banyanta bana mutu ya ndenge wana so akomi ministre azo représenter nation congolaise na mboka mo songolo pakala na banyanta ba toloba yango nini ozomona ke Congola ça toujours na problème c'est tokei totali ndeko na biso ya émission Congo France Didi Dipuma ndeko wana apresenta émission autosala émission na aventurer mo agent Soriano Mr. Maliat Maurice Katumbi envoyé à nanu ya Chile Mbo Félix Mathieu Yulunga basala émission le bino Caleb Nyepe lelo sur asali akimi régime na bango koya ye en France ye pas créé ye Copareko nango na ngana edo en passant na émission ndeko nanga Didi Dipuma omoni oza journaliste parasida na yebi ko za professionnel te na yebi ko za journaliste parasida osombi ba matériel na yo tout ça otangisi bulelo comme journaliste accoutrement na yo coiffure na yo tala na coiffure na yo kola ngumza tala na cheveux crépus tout ça c'est propre to za journaliste donc on présenter mission ba congolais bazolanda yo masse ezolanda yo il faut y batango za journaliste na ba critères ya ba journaliste na cours wana na ya journalisme o batanga na ifasi batali saka ndenge ni journaliste akoki se présenter devant caméra et puis maloba ni noloba pourtant yo zoloba ke Caleb Ouazali adjoint directeur Caleb aza adjoint directeur ya ANR na ligne na edo moi mke na information so za journaliste faut ça la recherche papa Honoré Mbanda na Caleb baza niveau monté même au Alanda qui papa Honoré Mbanda na sima ve na biso azo collaborer na ba Rwandais André Atundu aleki Caleb na niveau ya renseignement baza niveau monté na Caleb agence nationale ya renseignement dans ba département belé tous na ba officier de renseignement tous na ba directeur tous na ba service à pénétration tous na ba bureau de et na ba département belé lukana oye ba Caleb baza na département ni oyo moni papa Honoré Mbanda zalaki na ANR olobi pe Caleb aza na ANR alozo comparer bango te bango niveau mo oh Caleb na niveau aza lelo na ANR aza occupation et puis papa Honoré Mbanda zalaki Congo zalaki entre biso na biso ba congolais malgré babi ya Mobutu mais lelo eza na occupation et puis Caleb ndenge aza boya aza ko jouer rôle moko effacé a jouer ka rôle moko vraiment rôle moko actif te Mouta jouera rôle à Caleb eza Roubaix roi banini mais Caleb aza juste échantillon voilà pourquoi on a lobby rôle moins échantillon rôle moins effacé voilà pourquoi Mouta ça la comparaison il faut aller ba ko situer yango dans le temps et dans l'espace à la période à on a contexte et à période wana na contexte à l'heure actuelle on va continuer. OK merci Ming alors ndeko nanga Didi Dipuma il faut faire attention aux journalistes de présenter mission il faut y baramamni nozoloba papa Honoré na Caleb baza niveau monté pour comparer ba on que Caleb a okima pota tali comparer qu'on les erreurs na fingo te mais na ko aider pe na corriger pour prochainement répéter l'histoire wana te donc na nyoso wana même so tali na ba conférence tali ba accoutrement ba ndeko na ba congolaise na ba meeting amené na ba conférence et là il y a ba femme congolaise ndenge bazolata ndenge to ba femme congolaise moi si a dignité là il puta tellement de sentiment c'est la femme congolaise mais le lot dans le soutien ba femme congolaise ba comme copier ba habillement ba mindele ba comme copier fashion design na ba mindele même na ba conférence na ba meeting là na bango nyoso wana c'est total yango tozo tomber car na point moko na conclusion to toucher car point moko au président national na ya par quoi le bara papa nango Honoré Mbanda Nzambe ko atumba lelo ata ceux qui to libérer Congo to za msala mnene to sala ezaneni mutu to vie ya mutu nzoto ya mutu eza mutu na memeli bino lisolo o lelo pourquoi biso na to betara lisolo congolais mutu na ezo fonctionner bien te donc to zo indépendance na 1960 ba Belge va réussir ko imposer biso Mobutu na pouvoir ba utiliser Mobutu pas livrer bango Lumumba ba bomi Lumumba ba bandi ko évoluer na procédure na ba pesa ki Congo indépendance politique mais indépendance économique fallait joindre au moins tant ndenge ba yokana ki na ba corps na bango ba Belge ba ko tala ke Congo za munene ba na population ebele population au lokola bazalaka déjà na plan na bango parce que plan ya occupation au tozomona lelo Congo la comme boumbu ya Rwanda na kata Congo babanda au préparant depuis 1965 juste 5 ans après indépendance nde ba Belge babanda ko préparant on a groupe établissement ba multinationaux le to benga ba lobby babanda ko préparer idéologie à occupation ya Congo
bamona ke peuple lokola ezebele lokola mboka force nango ezala la population peuple oyo eloko nini tokoki kosala po to affaiblir bango po massacre oyo Léopold II déjà sala badossier kota de gauche à droite bakoma okondamne biso Belgique Léopold a bomi plus de 10 millions. C'est de l'habitude créer le tout bloc moi on a tout créé ba sécession ba nini tout ça ba mais quand même na régime Mobutu ba sécession ba nini ba luka ba kata Congo tout ça estime ba été ba le but le cola dans la société na ba brasserie ko ça la masanga na Congo braliment bazo dans la bazo produire prémisse na skol tembo ba le but à travers ba masanga wana pour injecter ba poison na ba benga yango ba vital pilonium ezali poison moko yango ekendaka direct na cerveau ye rôle na e bomara mutute ba poison dans la différente on a ba différentes poison ba poison tout meleke na motema et arrêter et sali ba auto mona e causer ba arrêt cardiaque donc et arrêter respiration malama kati motema kufi wana to da poison me matara direct na cerveau tant que na cerveau bandi ko travailler bandi ko lembisa cerveau et comme ko affaiblir mémoire et comme ça réflexion mutulan et comme ko affecter cerveau normalement ndenge cerveau a muté fonctionner yango ke ko affecter yango cerveau to fonctionner du tout normal ndenge estengele fonctionner ba belge ba doit ki initiative wana ay ko lancer yango na 1977 ba belge ba komi ko injecter le col na ba pays na biso ba Congo Zaïre à l'époque et l'emboka mo organisé c'est pas que na ba pays organisé ba compagnie ba brasserie ça la masanga za la na ba inspecteur o ya gouvernement ba spécialiste ba kenda ko checker bazo checker ba produit nini bozo ta na masanga parce que population ta ko consommer masanga na il faut pas luka ba yé ba produit ba tina masanga na et ko contribuer ni na ba santé ya batu et ko sala nini ba fait nango ba conséquences nango za nini même na ba compagnie de produire mai ba toujours na ba inspecteur ba kenda ko checker ba compagnie ba résidus de pour ba tala mai wana ba autre temps na ba kisni pour population de consommer mai wana l'air ba melango sala ni na ba ntota ba na ba santa ba na ba Congo ba service wana ezala kité ba belge ba bandi ko injecter ba poison na ba bandi ko tia ngo na skol primus Congolais zo consommer masanga Congolais zo mela masanga zo kota poison zo mata vital pilonium zo kota zo kende na cerveau ke na cerveau ba organiser ba kermesse car ba mindelo wana ba memi de loza ba kermesse ba memi de loza ba action osombi bouteille mi balé ba peso bouteille moko fele ba memi ba idéologie on zeta muselu o mati ba peso caché mo a bière ba congolais consommation mati ngana silita caché mo ra primis ngana silita caché mo ya skol ba créer d'opel ba créer turbo king ba tie ba injecter ba produit mo na kati ba stimulant peut peut-être ba tout force ya 16 ba congolais ba tepel nango makati peut peut-être ba endurance na ba rapport sexuel d'opel minute na turbo king ba salela ngo publicité moi tu m'as le bien d'opel minute ya molonga ni nangai ba salela ngo ba publicité tout ça ba congolais ba zo consommer ba zo mela ba belge bango moko ba yebaki eloko wana poison les réseaux kota na cerveau ya ba congolais à quel moment ekobando sala ba effet nango ba congolais ba bandi ko consommer bière ba boisson do bima ba tembo tout ça ba kota ba kivu tembo ba zo sopela bango ba boisson brune congolais zo sepela nango ba zo mela lelo ngai na bino bandeko nanga ba congolais total na ba domaine nyonso na Congo lelo ndenge affecté poison na vital pilonium lelo ekota na ba cerveau ya ba congolais ekota o biso moko to monaka même moi na chef de l'état congolais comment on doit parlement ya Congo parler du peuple comment organiser nango ba kermesse na ye ba concert ba musicien ba betara ba brasserie wana ba compagnie de jus ba musicien ba comme ça la ba publicité ba bière ba musicien de ba éducaramas bango nde baza ba leader d'opinion à la population italia jibatali publicité primis joueur atali publicité skol ale to mela yango bakomi ko consommer yango bakomi ko mela vital pilonium ezokota na ba cerveau ezokota ba femme congolaise bakomi ko consommer bière lokolo eloko mosusu moi ça zo mela cage moko bière ba femme nyonso na ba théâtre tozotala
basta ba congolais kaka masanga ko mela masanga donc moi ça do mela masanga ko le kana mibali lelo ba conséquences nango yango to monango na période ya occupation ou c'est total na domaine nyonso lelo na Congo maître Jérôme c'est to toucher notre domaine politique o esimbi constitution ya mboka o zwaka mibeko ya mboka tala comportement ba politiciens ba députants ba honorables ba sénateurs tout est pépa tala réflexion tala raisonnement ba sénateurs tala raisonnement ba déshonorable wana tala raisonnement ba politiciens le na Congo ba politique mensonge le couta futilité zoba député zo bina na concert à musicien bazo filmer azo kata l'orchestre tala mentalité ba député na domaine politique ngana tozo mona ngo lelo maître Jérôme na Congo tozo mener à résistance pour la libération Congo tala comportement ba politique na Congo lelo politicien congolais comme boya Rwanda ou a soutenir qui est Hippolyte Kanambe a comme on dit ma Zambien Soriano nisi Moïse Katumba comme président tala niveau ya mentalité au boy Rwanda molingi Zambia comme président tala niveau ya mentalité ba congolais toke na domaine ya éducation tala ba professeur na ba université tala ba enseignant ba maître Jérôme na université ba ndeko na bisa basa ba étudiant tata mayele ndenge ni nous autres nde opesa ba point professeur soka lali na eta opesa ba point ta cacher na nko po au funda nil par rapport à massa ba magistrat za massa ba colonel za massa ba député ba comment ça la bande ko na ba tinko atande ko na biso ndamba petit intelligence na ndenge nini intelligence lelo na Congo pesa le sur ba pointer nzoto ya moi tinde ko mo pesa ba point comportement ba professeur na ba université ba maître na ba école primaire secondaire ba zo bimala ba fille ba 3e secondaire 4e 5e des humanités 6e ba zo sangana ba nzoto pour un champ de ba point ta kende na domaine ya sport maître Jérôme ta la ba sportif na biso ba joueur ba mama les carrière be ba kuluwe ba sombe na Borussia Dortmund Allemagne premier contrat ba PC $1 million à tika BBC carrière ba la bandi côté ka ba voiture a bomi carrière na e ba commencer la commerce ba voiture ta la niveau entraîneur à kamwa le yo bon joueur bozana mbangu ndamba pesi yo to ebelo oni to nya to sala kati noto mema o musika premier contrat ba pété ka $1 million à boma carrière na ya bala comment te kana ba voiture ba Mercedes lelo na ebité suka na commerce wana kuluwe korando te ba la muza suina na Coupe d'Afrique ya Burkina Faso ba briller ba sombe na Tunisie ki Allemagne ba boma carrière ne meka mama la boma carrière ba mutombodi kembe talande ba zo sambouye le la sa soutien na ba Rwanda na ba business ba Rwanda ba zo boma ba ndeko na Congo lelo ya comme partenaire na ba business ba moi di zo beta baté aux États-Unis ba congolais belé le ba beta na ba Sacramento King na États-Unis tala lelo ba problème na ba côte ko kanga bango ba to stamba air nyonso tout ça maîtrise des athées pour na faiblesse ya mémoire Vital Puliono mais aussi la maram na ba sportif ba mettre à karaté à judo talande ba se comporter dernièrement ngano mettre Jérôme total la vidéo mettre malanda ngombe ba musicien pour landara 200 €, 300 €, tala yo moko niveau comportement ya réflexion na ba domaine nyonso toke na domaine à religion ba révérend ba apôtre ba prophète ba évangéliste ba docteur talande ba pasteur ba se comporter le loup pasteur maramba so le botali peno le bi opena simba la bible teyara o simbi muto leli le rola o azala wana nano chatumba wa mi benga bishop tala lelo makamba so luba même ata Élysée ozo soit disant bishop Élysée même mawatro voilà ngana loba et puis toujours dans le même ordre d'idée s'agissant siko ya ba affaiblissement ya ba cerveau wana il y a des Congolais. Aujourd'hui, même d'abord pour nous libérer Congo, ça pose problème puisque d'abord tellement il y a des cerveaux faibles, tellement que le cerveau est faible, Moutou peut commis faible, moins intelligence peut commis faible, commis réduite, moyen Moutou a la même analyse profonde des athées pour comprendre, à pénétrer la réalité en face des athées. En mon avis, majorité il y a des Congolais même dans la communauté congolaise qui de partout. Au monde qui partout ça on comprend, on confondre même que non, au monde tellement il y a des cerveaux faibles que tous en a problème de tous en a problème il y a démocratie mais tous en a problème occupation. Nous sommes des affaiblissement il y a cerveau au que volé. OK, merci de mettre Jérôme au compléter toujours une idéologie.
otali na ba domaine nyonso lelo maître Jérôme ozomona ke ezo fonctionner lisusu te ba domaine nyonso lelo bebi ba entreprise publique oke na armée otali ba généraux ba colonel ba lieutenant ba capitaine ba adjudant otali ba major tala ndenge baza ko se comporter maître Jérôme otali général na biso lenga weleli na casque bleu na boulevard du 30 juin na pouvoir à occupation weleli mwasi weleli prostitué na casque bleu abimisi arme chez ba pétier masasa bout portant lelo ba kanela na niveau ba Belgique ba France ke ba okanga tala niveau ya comportement général ozo représenter mboka weleli na casque bleu ya oni ndumba na boulevard du 30 juin ba weleli mwasi abimisi chez ba beti casque bleu na masasa bout portant boni à côté na jipa ke intouchable po ba Rwandais ba protéger tala yo moko ba comportement de mwana okanga venu te ba singa ba kanya mazo nyonga ba tunamo nga fula place avanda akanga venu kwenti kwa ba kota te ba tika ba tala yo mo niveau ba comportement nyonso na vital kilonium donc na niveau ba artiste maître Jérôme ba artiste comédien tala nde baza se comporter ba artiste musicien taba nzembo bazoyemba taba danse bazobina tala ba parole bazobimisa bango baza bazobenga ba leader d'opinion tala nde baza se comporter donc nyonso wana bazomela ba masanga tout ça ko boké na ba entreprise publique ba comportement ba PDG ba DG tout ça et affecté domaine nyonso na Congo maître Jérôme yango moni lelo peuple congolais ya diaspora bandeko nanga boza na Europe na Amérique na Afrique partout autour bunda poto libérer Congo botala esika cerveau ya congolais ekoma na poison oyo bakadia mpemba ba belge ba injecta na ba bière Skol na primus Dopel Munich lelo ba memeli biso ba sodo ba memi ba supu na tolo ba memi ba bière belé bimi na ciment ba injecter ba vital pilonium ba injecter poison pour bébé sa cerveau ba congolais cerveau ba congolais lelo za ko beba bandeko nanga ba congolais lelo yango mona même femme congolaise insoumise soumise za lisuti na ba mariage cerveau c'est beba ayebi nde ba respecter mobali te ayebi soumission nde za la te mutu et c'est beba ba mariage ba congolais lelo za affecté toujours des problèmes na ba mariage pour problème wana ya vital pilonium poison wana oya ba belge ba injecta ki na ba bière ba entreprise ala bango mo ba simba kango ba gérer kango ba injecter ba poison na lelo maître Jérôme mboka na biso tokomi na problème yango tozo beta chaque fois peuple na tozo telemta ba comprendre te bazomona ba fait na ba impact ba assassinat bazomona occupation tozosala musala nyonso tozolakela minute na bango keza occupation bazomona bango mo ba fait bazomona ba génocide ba massacre mais bazokroire toujours ka te ke baza na occupation baza ba umbu te bazoloba eza problème à démocratie bakundi bango kasa 50 na Kinshasa une semaine après bato ya mouvement de prostituées o bamibenga MP wana bazwi baorganize babar ofele masanga ofele kinywa komela masanga bosani ke bakunde kuze na ye na balutu tala niveau ya eloko wana ngai na yo maître Jérôme to tindikeli bango information makasi kuna na Congo bapresente bango ba bouteille ya bière bayebi ke na bouteille ya bière bazwa bango lokola bayebi ke bacerveau na bango selemba baza lisusu capable te ya koréfléchir bien ya koraisonner bien baza lisusu na capacité wana te ya komema réfléchir na bango musika bakoma ozwa bango na bière omona soki toyeli bango lisusu vocabulaire mosusu po totelemisa peuple bayeli bango vocabulaire non pour éviter le chaos pour éviter chaos faut que nira na ba dialogue pour éviter chaos il faut que tokende na élection po bango moko bakadia pemba mindele balobi na ba Rwandais ba occupant na ba politicien accompagnateur ba yebi ke chaos wana yango des solutions pour na Congo pour chaos wana zo représenter des aspects soulèvement populaire na guerre yango des solutions na Congo lisolo nga na ko betela mino lelo bandeko nanga ba congolais yango wana ba empoisonner masanga na Congo oyo za fanatique nango yango lelo BBC domaine nyonso na Congo on atangeli bino toke na ba domaine tout éducation toke na ba religion toke na politique toke na sport toke na tous les domaines et beba lelo religieux de nyonso batu mitu ebeba pona ko consommer masanga eleki tellement trop ba poison kotala ba cerveau ya batu ba cerveau comment faible batu ba comment na réflexion. Merci. Merci, je crois que Bank Mutombo Lobinyoso, mais toujours est-il que n'a seulement complété
Ce qui t'a remonté l'époque à Léopold, après avoir au 10 millions de Congolais à l'époque, on a d'ailleurs pour une petite information, déjà sur le continent, il y a des archives à UNISA, Université Afrique du Sud, et ça déjà que Bisso Congo a une forte population depuis Kala. On aurait même dit être premier en Afrique, même plus que les Nigériens. Mais comme éliminer Bisso vraiment à plate couture, et ça là que non, tous à la réduire la population pour en termes de démographie. Et alors, au tali siko motema mabe o Léopold azalaki na wana eza conclusion qui ne m'engage que Jérôme et naza na droit ya kosala analyse wana et étant donné que Léopold azali motema mabe yango esala que lokola abomai 10 millions et puis bakri et mataki de part et d'autre na ndenga bandai ko mutiler, c'est-à-dire ko kata parents na biso ba grands-parents na biso maboko et lokola cri et mataki basala qui semblant comme communauté internationale va toujours na hypocrisie internationale et baloba été il faut stopper ba reprendre à un niveau ya Belgique mais ba utiliser qui ce qu'on va continuer avec ba stratégie mususu étant donné que bango basala na contrôle ya ba hôpitaux ce qui fait que ba grands-parents na biso bande ko kwa malade bande ko infecté bango batonga et ça quoi affaiblir toujours ba Congolais au monde que avant même makambo o lobi wana ya poison wana obenga ngoni ni vital pilonium wana na 65 mais avant cela déjà ba cerveau ya ba Congolais msezala qui faible ya ba parents ba grands-parents au ba considère que ba kende ko traiter ba wana ba hôpitaux ba injecter et ça exactement ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud awa que ba faiblissa ba cerveau pe ya ba sud africain pour ba pousser le raisonnement na bango plus loin et ça exactement et puis suite aussi ici na o wana ça juste rappel balobara l'habit ne fait pas le moine mais on reconnaît un moine par son habit au moins une présence ndenge za boye et reflectera toujours tant que na ndenga ba principe ya leadership bato ba ozala ba futur leader dans les jours à venir au boye bazana besoin ba comme ba leader et ça que exemplarité parmi les 7 vertus mais na utiliser toujours wana contenu à temps et puis si je n'ai pas plus na magambo wana exemplarité. Un leader, il faut servir par exemple. Mais il faut inspirer aux leaders. Mais tu vas dans grande conférence pour mini-jip. Mais en tant que femme, il faut inspirer que aux la Mikolo Mokonzi. Soko mobali, ndeto mona ndengo lobaika ya Loka Bwangana Abraham. Mais ce n'est pas que ce aux États-Unis et PSAO accès au boss à la culture congolaise où ils ont fondé sur le respect. Mbalamo banda ko diffuser souki mais oyebi que non ozana au-delà ya 50 ans obedo mubengande o mona yo abanyanta ba puisque ozala en États-Unis mais ça na sens ou bien les journalistes wana atiki souki loro la ngunza ou bien akata même soki l'homme le style c'est l'homme dengue philosophe sénéga banda ko loba mais ça quand même na ba style mususu o reflectaka image ya moto en tout cas moto nyonso faut luka a soigner image nae au travers style nae et le quoi est très important ba congolais et ça te que soki to komi na ba pays industrialisé ba pays moko boy développé et que to adopté babilo comme sur le rôle ba mouton de parnige ça dit to ça quoi adopter marambo imbécilement et puis bêtement boy puisque to zali non attends que ba congolais il faut quand même to zala na réserve et puis tout le monde a toujours servi exemple pour des générations mususu non pas bon peut-être ezali ndenge totaro loba en conclusion que eza eloko ya affaiblissement ya ba cerveau wana contenu ya vitamine o batia wana et que congolais comme consommera trop alcool et ça li que non as la victime ya babiloko wana alors c'est ce que nalingai ko loba na de soza na eloko msoko bakisa avant to kata émission puisque to mo cité déjà. Ok, merci Maître Jérôme. Toujours dans le Batalisou, moi, et dans la conclusion, dans le Sénat, tout le résident patriote, il faut réfléchir, mais il y a toujours une faiblesse dans le niveau du Congo. Pourquoi les gens dans le Congo sont facilement les cerveau est affaibli, la mémoire est faible, dans la lenteur et la réflexion. Il y a des gens qui ont occupation, les politiciens accompagnateurs, la dictature, il faut démocratie.
baza na confusion bazo comprendre te malgré bazo mona ba fait na impact sur place na mis na bango mais tellement baza empoisonné na cerveau ba cerveau na bango za empoisonné yango bazo comprendre te je crois que faut étudier ngo lusu na ba bureau na tout changer mécanisme méthode faut ko ko style ta musala mangu ya ko benga na ba occupant na Congo sinon ko za biso temps ya ozela toujours population na batele ma poto sala to pas que baza déjà empoisonné baza na poison il le bazo continuer au consommer masangana je crois même après libération il faut to pekita bière mais la mana Congo pendant 20 ans to kanga pena ba brasserie wana to fonctionner du cité pe ba futa rapé taste so to kanga ngo chandelle au monter na Congo déranger pe économie na Congo te to kanga pena nde to le ba musique robeta à l'unité même ba brasserie masanga o mela ma l'unité na Congo pour botala niveau memi population na tout le na Congo même na diaspora botala bande ko na tout nde ba za réfléchir ba Congolais ba te na conférence à Soriano Zambia ko porter Rwanda plainte na Genève na Suisse Congolais so croire Zambien Congolais boyi Rwanda le bité Rwanda kende zonga na Rwanda Zambia ya ko diriger nga comme président na nga première dame Zambia ngonani rwandaise na kati yote mesiko ngé comme tour ya ba africain msubanda ko diriger Congo ou bien ndeni ba kombande ko na ba Congolais ba ko pousser réflexion na ba musika te malgré ba empoisonnement ou ya ba masanga ou esalema ke mobulu parce que ce botiki rwandais parce que après Zambien admettons et nabi au salema te mais admettons que Zambie a récupéré après on est comme sénégalais après on a ba nationalité mususu vraiment congolais ça pas si trop mais ça passe mettre Jérôme Kandongo le bien on monite toujours par exemple pour na niveau ya régionnement congolais mon la cerveau congolais a empoisonné ba boy rwandais ba lobi Rwanda kende mais ba lingi Zambia au première dame na rwandaise ouais dans les pires petits à moi ça Paul Kagame moi je gérer ba affaire ya président je diriger Congo lelo ouais ou tous à la Belgique dernièrement qu'on négocie après Kanambe ba on la formule ndengeni on a sollicité la vidéo précédente que ba so préparer Soriano ba Belge ba na plein à souka ndeni ba ko sauver occupation ya on bomona Paul Kagame azala na Belgique o ba Congolais na o ba na poison na ba cerveau ba lobi no papa honoré Mbanda kutena na Kagame na France yango ya organiser na un meeting na date wana o pe Kagame azo na Belgique bande ko na ngeta problème au sérieux ba résistant patriote na président na nga par ko papa honoré Mbanda to meka ko sala ba analyse ba étude ya makasi pour la population na mto baza na poison na cerveau pour na ko telemisa bango za facilité baza empoisonné ti lelo bazo consommer ka ba bière wana bazo melango poison no continuer toujours ko sala musala na ona kata ba cerveau na bango yango moni même na diaspora bato baza na kata diaspora ba ne 10 à 15 ans na diaspora bazo comprendre kaka te vraiment to changer méthode stratégie ya combat na biso total ba mécanisme ni to ko sala pour na sauver population quand population ko télématé mécanisme ni to sala pour to poisa pouvoir ya occupation dans le terrain to basculer en to récupérer ma belle na biso merci. Merci. Hello, Nenga Loba seulement vraiment ba journaliste botika ba bêtise et ça là ba journaliste ba zape ba leader d'opinion journaliste il faut ça là banda ko servir exemple mais ce moni ba journaliste belé ba komi ko manipuler bango mais il suffit seulement bokota na ba net total ba titre o ba to bazar au coma vous avez senti vraiment que nous avons un problème sérieux et puis il y a moyen de confirmer en open na réaffirmer en que non en tout cas nous avons un problème sérieux à partir de la poison comme Congolais lingaka bablora ba masanga trop et en moni que likwanganza la wana oya Rwanda mante religieuse oyo la nino Kagame aloba Congolais BMW c'est-à-dire beer music et puis women c'est-à-dire bière musique et puis namasanga et on moni vraiment ils a passé et puis na salué batunyo so déjà na salué président ya Pareco vraiment qu'on compte ça là toujours est fort tout au monde na distraction et ça de part et d'autre ba okende ko la batu sous pas distraire toujours la population ba désorienter combat o yo so linga o libérer pays mais seulement yo ça là toujours focus ko landa ba biloko wana te ba njiro bazato batondisi ba pirate belé na ba réseaux sociaux pour banda toujours ko finga kayo et tout consort là mais yo continue toujours puisque un homme toujours ya valeur nde ba critikaka papa nino alors on a salué ba résistant on a salué petit nanga maître Okito et na salué monsieur Richard Lungila na salué papa Souleymane Diango et na salué na salué
fumu ya impe mais na mona wo s'embrouiller un peu na dossier ya Sedika vraiment ce n'est pas que puisque yo po obala mwasi ya mundele et que ozana obotana mwasi ya mundele nde par après au soutenir que non même dans les jours à venir que Congolais à 50% akoki toujours aux à la président au moment où il faut 100%. Alors on a salué mais des choses on a quelques bateaux salué, on a salué ba Odombo, on a salué ba Babin, babino nyoso ba batu nyoso. To saluer Bino et commis prochainement Mike Oro saluer. Ok, merci mingi maître Jérôme. Une salutation on a obtenu quand la conclusion quand on a dit solo to beti lelo et on boto ka maître Jérôme le bi même média na biso lelo za affecté boto la bino mo média ba journaliste na mtonde ba za se comporter ba journaliste ba zo consommer bien tellement makati na niveau ya ba réseaux sociaux na ba photo mutu nyota sombi ba caméra to comme journaliste boto la nde ba za se comporter boto la nde ba te le kutana na bango na ba o ba zo sala ba analyste politique bakoma bomba vérité bakoma tia le kuta na lolem po bakatele moi mive nyonso wana ezali toujours na ba vital pilonium au congolais a mela masanga poison kota na cerveau na elembisa cerveau na yango moniti na niveau média na biso eza affecté dans domaine nyonso na Congo lelo eza affecté congolais cerveau zo fonctionner le tout bien mais ba collègue na biso ba africain ba nation tout africain lelo bakoma mitu na ba question mitu mais congolais ba sala neni congolais zo ko réfléchir bien comment congolais raisonnement na eza boye pourquoi ba question belé pour congolais za empoisonné na cerveau ou ba belge ba injecter la biso na ba brasserie na bango ba zo diriger le na Congo ba masanga ba zo tekela na Congo congolais zo consommer yango mingi vital pilonium et salim sala nango lelo to moni ba résultat donc mbote na ba résistant patriote nyonso to changer méthode na stratégie pour te bandeni to libérer Congo mbote na mo président na apare ko papa honoré bananzambuko atumba ba résistant patriote nyonso na Europe colonel le dombo na CCDP to multiplier ba stratégie na bika bo Rolanda bilili oyo mama na nga bijou yom tozo to les patriotes to mikolo ozo tango na ba site na po ba yo ka vraie information ndamba pesa Pati Label maman Pati Label to saluer en passant et continuer toujours vraiment aux heures résistantes to prouver en haut to moni ba interview et belo za ko accorder résistant de part et d'autre vraiment c'est une bonne chose maman Pati Label vraiment courage continuer ndengena ingeta